Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Priska kanushipi yaba Priska mwasi Zambe wana penza Priska uti kobota na makambo bandeko nanga makambo ezotika Priska kanushipi te makambo ezolanda ye kaka na bakote nyonso makambo ezolanda ye kaka na banzela nyonso bandeko nanga oyo ngambu te bandeko ezala bongo mutu aboti boye avandi mwa kimia me ya Priska elekisi bandeko nanga tolala tolamuka komi ka Priska tolala tolamuka ka Priska mwana batu azomelisa batu toyokela ye mawa yango ye moko alobi non trop c'est trop, j'en ai marre, je suis fatigué, je dois aussi m'exprimer. Bandeko, yango lelo Priska kanushipi aye ko briser silence na ye. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Priska kanushipi. Comédienne na biso ya tongo makasi. Comédienne na biso oyo asepelisaka biso. Soki ba mbatie ye tellement na rôle wana ye ajwaka mbanda. Ezalaka somo asenkarnaka kitoko wapi. To ba pesa ye rôle wana ojoué que non ya azala mwana moni bana o bayokaka te mutu pasi. En tout cas asenkarnaka kitoko. Ya pasi yango to memeli bino bandeko eza mwa pasi situation ya Priska na minute oyo. Mais avant to kota na mwa makambo nyonso tu en tout cas na olinga nanu na sensibiliser batu nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba information moko ezalaka nango exact, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification, surtout pour recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ça nous fera énormément du bien. La famille toye awa na makambo a Priska. Mais na kolinga tanto beta masolo, en tout cas, bozui ba kiti na bino bovandi. Bovandi penza na position na yo ya bien. Si s'agit que non, otia moi coussin tango vanda wana, tia moi coussin pour que et soutenir mukongo na yo kitoko. Ovandi penza na système moko ya bien. Tia moi maya komela, tia moi jus na yo, tia moi sucré na yo. Comme eza moi pokwa, ta moi ti otie pembeni moi café na yo, otie pembeni ozo melaka. Soki oza na moi fruit. Comme eza nango pokwa ero balia kabilia liate mabomoko bima munene tia moi fruit pembeni moi soki banana soki pomme soki orange ozoliaka ozomelaka côté mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya tokos makasi. Bandeko message ya Priska toyo kabiso nyonso. Ata ba inaka mutu combien d'années ya humiliation. Et ça se voit que vous n'êtes pas prêt à arrêter. Continuez de saluer ma réputation, Dieu vous voit. Bandeko nanga message ya Priska. Message aye ko lancer. Message uka ya muke. Elobi makambo ebele. Tango Priska zalaki na zemi. Bandeko ezalaki somo na ba réseaux sociaux. Oh Priska komi na zemi, Priska ba enceinte ye, Priska ekendaki, Priska ezongaki, Priska kitaki, Priska emataki. Ba nungu ezalaki ebele. Ba ye kopesa zemi ya Priska kanushipi na ba mibali ebele.
Côté mosusu Vincent, côté mosusu soki nani yango na bosani kombo, côté mosusu donc ba mibali bazaki soki 3, soki misato, soki 3, soki 4. Mibali o ba pesa Priska. Mais ye moko mwana batu comédien na biso ekitoko alobaki na ekomba mobali te, mais banungu nungu ka ndenge tambolaka ebimaki na poisa. Bandeko après kobota makambo lisusu eyaki etikaki Priska Kanushipi te. Dona kobota ka jour a liboso wana zobota mutu nyonso tu soki aboti akumisaka Nzambi parce que kokumba zemi ezalaka facile te. Et surtout mwasi ya zemi donc vie na ye ezalaka toujours donc botala tango okendo bota eska kozonga na mwana to mwana kotikala to ye moko kotikala ezalaka mwa pasi. Sikotan mutu abotaka en tout cas esengo wana tout mutu nyonso azalaka na posa a manifester yango. Yepe ayaki sur les réseaux sociaux ko manifester esengo na ye akobota. Bandeko il faut komona des places basimba ki Priska Kanushipi. Afingama pas possible. Lelo na 2023 parmi nos comédiennes. Voilà koloba kutu ya mibali te. Parmi nos comédiennes mutu comédienne penza oyo afingama ebele na 2023 tout lo bango bandeko makamu mususu eza ya kobomba te. Priska Kanushipi afingami pas possible. Ba humilier Priska Kanushipi na niveau moko incroyable, impossible. Bandeko Priska Kanushipi afingami na 2023 oyo. Mwana bato aboti ndenge ezalaka ba félicitations, mais Priska Kanushipi c'était pas le cas. Ezalaki kaka mwana ngo elongi ya tata boy donc ba tata ba bima jusqu'à ce que moi makambo eyaki moi kokolala mukie moi silence ekotaki. Kama makambo kokota ka ndenge ekotaka ekota moi silence elali nango toya kolamuka lisusu baye komona princesse Ilustar à qui nous saluons d'ailleurs en passant. Princesse Ilustar aye kokende Paris na kokota ka Paris makambo ebandi. Oh mobali abengisi kendaki zongaki boy. Et du coup ba vérité na poisa eye kobima ke non ndenge za boye mobali wana ya princesse du trône ye moko alingaka babenga ye princesse du trône. Oh mobali wana bengisa ye nde papa ya mwana Priska. Donc nde mobali oyo a ensenta Priska. Yango princesse amona ki alobi ten bazwa mobali nanga kaboye tikanga moko na kendo mi kote la libala. Ona ngana lobi te bandeko ezaba makambo ba news kandenge ezotambola. Bandeko sikoyo ekomi lisusu ya Priska. Batu bakomi kana kombo a Priska to matato kite komi ka Priska Kanushipi. To matato kite komi ka Priska Kanushipi. Bandeko to tika pe Priska apema. Kozala star ezateke muto komi amikomisi zoba te. Kozala star. Pourquoi tout le monde a kaba star ya ba pays mosusu bazala kana respect ya makasi ba respecta kabango ya makasi. Mais ba star ya Congo na biso. Donc c'est comme si ebele ya batu bazwa kabango neti bazoba moko boye. Moi respect ezalaka te. Moi makambo muke il faut batu ba indi sango. Ata makambo moko ya lokuta omona façon batu bakozwa ngo na maboko mibale pas possible. Bandeko nanga totika biloko ya bongo. Totika pe Priska azwa pe mopepe. Bandeko Priska koya kobima na mopepe. Tellement stress eleki. Moi si azemi na stress et moi si o auti kobota na stress esimba kate. Yango bomona basi mosusu aboti boye olieke ayata munene azongela mo forme na ye akomi kokonda stress ezolia ye. Bandeko nanga ebele ya batulelo bazokufa monika mutu alali boye alamuki boye na tonga piqué crise akufi. Pourquoi ba stress? Totika kolatisa batu mosusu ba stress bandeko nangai.
Toti kango, c'est vrai, to yaka na ba YouTube oyo, eza place tole la kabalipa, tole liaka soki ba nini, ba mikate, mais mosusu pe totala bande kuna biso mosusu. Ke ona osala, ona oloba. Façon nazo sambwisa muto oyo. Est-ce que nazo sunga ye to nazo détruire ye? Parce que lelo to lobby, mutu oye ofingi, oye olobi mabe, oye osali boy. Mutu wana kandenge zalaka pike crise akufi. Siko conscience na yo na ba mbongo ba kufuta yo. O sepela to ozala ndeni. C'est dommage. Bande konanga babilo mosusu to tikaka. Mwana batu. Donc, quand ne balobaka, adage moko lobaka, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tellement, abandaki na eko kwa nkese ebele. Hein? Ebele. En tout cas, Lélo, elle s'est dit non, trop c'est trop, je dois aussi parler. C'est vrai, il y a tant de personnes comme à l'exemple de Maman Belleville Kandi Aba Belleville, la patrona, à qui nous saluons en passant. Il est vraiment, après ça, un conseil à ba comédien, que ata soki ba fingyo na ba réseaux sociaux, garder silence na yo, kokendo lobate, kokendo répondre très. Mais il y a aussi des situations, des circonstances, oyo et pour saka mutu penza, alobi que non, j'en ai marre. Trop c'est trop. Je dois agir. Neti ba situation où y a ba prise kakanushipi. Même si c'était moi. Bande koto mi tient la place ya prise kakanushipi. En tout cas, mutu nyon soto. Elinga kezala ebele. Alinga ka aya ko répondre. Trop c'est trop. Encaisser ebele. Tant ou eza tant penza ou prise qu'il fallait avanda. Na bébé na ye nyonso bisengo. Mais pour Priska ce n'est pas le cas. Nyonso tu faut ka batu baya ko finga. Surtout ceux qui ba Monica Priska tie vidéo, atie moi photo na ye, makambo ebimi. Communauté na biso totika bongo. Moi conseil on a opesa na Priska Kanushipi. Priska Kanushipi, sois toujours forte comme tu l'as toujours été. Toyebike ozalaka mwasi moko oyo azalaka na sagesse ya makasi, na maturité surtout ya makasi. Alors, ne laisse pas que cette situation ait bouleversé yo. Et bouleversé yo te. Et bouleversé yo te en tout cas. Tiens toujours les coups. Mutu oyo azalaka combattu, aza mutu oyo azalaka na ba étoile ebele. Mwana na yo, aza bénédiction pour na yo. Et je suis sûre que tu ne regrettes pas d'avoir cet enfant. Tu étais fière pendant ta grossesse jusqu'à ce que oyaki kobota. Tant de femmes aujourd'hui, bazwa bazemi, balongola. Mais avec toi, ce n'était pas le cas. Tu t'étais dit non, je dois garder ma grossesse. J'ai besoin d'un enfant. J'aime mon enfant, bien que azana na libou, mais je l'aime. O garda ye ti jusqu'à ce que okendaki kobota. Alors bolingo ya bébé na yo wana etikala epesa oka makasi ya otambola. Mutu oyo azalaka kombati ya makasi aza mutu oyo azalaka na ba étoile kilikili. Alors situation oyo est découragé yo te to elelisa yo te, mais plutôt chaque fois que tu commenceras à regarder ton enfant, en tout cas mwana na yo apesaka yo surtout courage. Apesa surtout assurance pe ya kotambola. Et surtout n'abandonne pas la prière. Wana penzande ezalaka. Kuna nde ezalaka arme ya biso ba chrétien. La prière surtout liboso. C'est ça moi conseil ya muke kaka nalingaki na pesa. Moi bambote nanga na ba abonné na biso ba onyoso bazalaka fidèle surtout sur Étoiline Ines TV. Na pesi bino bambote place nyonso bozo landanga. En tout cas wana na moni déjà Linda Bukulu, na moni déjà Julia Mananga, na moni déjà Pasi Kaloji, na moni Yemoko, Madame Kiyong, et pourquoi pas Mutunabiso ya suka ya lelo, Louisa Divengele Niklete, wana na pesi yo bambote na système moko ya bien makasi. Le bouchou de moi na kominanga, na suka, bye bye et à la prochaine.